bandeko bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision des solo et allez toujours à bino DSV Diana sur le foot de vos pertales moto toujours na kati na bato ya solo bandeko na ngai oyo bolanda kangai na moment oyo to komi pas de distraction bandeko na nga ba congolais pe ba congolaise pas de distraction ko swana ezali toza kozonga nsima lelo oyo biso nyonso tu toyoki na ba réseaux sociaux pe na ba RFI esika oyo bauti koloba ke candidat soit leader ya parti ya SID azali enlevé bino moko bolandi na moment oyo mande monsieur Joseph Kabila ezali kokende na suka mais ba politicien ba opposant baza enlevé bazali kokanga bato à tout moment alors ndeko na ngai congolais pe congolaise oyo fandi oza distrait soit oza na kati na distraction 2016 oyo soki to raté yango kaka monsieur Joseph Kabila aza na pouvoir biliaki bino nde bikoki nde tokolela na monoko ya mboka koto oyo biso tozali koloba ke monsieur Joseph Kabila yebelaka eloko nyonso ezalaka na suka na yango manda na yo esili kote kuna bato ya PPRD bazali koloba ke monsieur Joseph Kabila yo nde wumela alors bandeko na ngai tozali na moment ya distraction te peuple congolais tozala uni tala Martin Fayulu oyo baenlevé esika nini azali toyebi te alors soki tozalaka na kati na distraction boye tokosala eloko moko te nazali kobelela bino peuple congolais c'est le moment totelema mpona Congo na biso mingi ezalaki ya koloba te ezali kaka bomoko pamba te leader soit candidat leader ya parti ya SID azali enlevé pour le moment situation na ye toyebi nanu te alors tofungola miso po tokozanga ye ndenge tozangaki Eugène Diomi Ndongala eloko nini eleki na kati na Kinshasa toyebi te lelo bato bakomi libéré aussi Martin Fayulu alors bandeko bofungola miso ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vos pertales moto toujours na kati ya bato nde na tiki bino bye bye.